Après 5 ans, Abel Makili, les Makili Bafouti. Papi Volcan. Mais, musique, et Rozonga, Pego Beta. Oui. Économie, retournement. Musique, non. Et va retournement situation de parce que bateau baliembo mini na kata makambo. Et je suis très énervé. Ceux qui ba congolais bazan la mémoire courte, nga na mémoire courte te. Banane baliembo. Bon que tu na groupe ne baliemba mbongo belé. Ba misu so bazan mi benga ceux qui font ceux qui sont foni. Mais ba tchango na lingala ba bi bokoko, ti baza ba koko. Ba tcha fona na lingala. Populaire. Ba tchango na lingala ti. Ba lobi mo biso bokoko. Fon wana na lingala te na mono ko bapaya. Bango bazan na droit nini ya okende kokutana na manda. Et bah, tu me suis sur la solo là. Bah, on va chef, tu vas aller à Goutang na combat. Autant que na naine. Petit zoro. Bah, tiens qui est de côté? Non, bah, tiens à côté de na lobby kake. Combat la c'est politique. Donc aussi que la Congo na combat politique. Et bah, lobby qui bloqué. Mais tant que nini, on est distraction milibi. Ama tunu la kufa so ki ba nego bola na ama tunu la kufa bebele laka. Akufa ki na période ya Kabila. Premier ministre et à Kabila à l'époque c'était Adolphe Mousito. Tant que on a dit soldat na biso Amatumulu. Adolphe Mousito premier ministre. Nana Adolphe Mousito na Belgique. Nana kenda ko négocier na Dido. Pesa biso 3 000, il y a des vidéos, il y a des images. Pesa biso 3 000. Tu es bien ni to geno solana batwana to calmeje Bokechu. Nana kenda ko senga Moïse Katumbi Mbongo Bokechu. Nana ganga aussi mi Félix Chilombo aussi mingai Bokechu. Alors tu vas venir dans la diaspora, tu vas les belés, combien de combats politiques, tu vas réduire, na mission surtout, na vallée mon atteindre, na section littéraire. Pour les preuves, na conjugata, verbe être na latin, c'est le verbe esse, sum, ss, sumus, essi, sunt. Donc tu as en latin? Si on a une qui nous a dit, et comme ça, la musique est comme ça. Mais cimetière, il y a quelqu'un qui. Mais le cimetière, il y a des juifs. Mais quand on est à Vandiguna, n'avait ni pour Fali, ni pour Ferré, ni pour Nini. Mais à un moment, il faut total la paix. Banato Bandaki. Et ça, quand on est musicien, il est bloqué. Mais les politiciens, ils sont en Congo, ils sont en Bamboko. Ils sont en Bango. Politiciens yi bakambongo ba 500 000 ba 400 000 ba 3 millions ayaka na mboko bango ba komisa ba politiciens ba camarades na bango nenge to bloquer ba musiciens ba betaka te ba sala ba conférence te soki to bloquer ba politiciens ba yaka awa te ba sala ba conférence te ba tia ba kolo awa te changement roya na mboka parce que tant to betaka papa kengo changement kotaki mais lelo ba politiciens ba komi roya ba zo sala nyesho to balingi ba zo soma ba Weston ba zo lukabas na poto ba na bango ba sala ka banda kuna bango boyebi mais artiste et musicien asali nini koponga na yo bomango parce que comme cop et comme gender. Papi Volcan, Olongwe na combat? Na longwe na combattre, je suis un visionnaire. Un vrai visionnaire dans mon toit talaka parce que beaucoup ça la combat boké mais faut ça la paix rétrospective ya combat. To komi wapi, to zo ke ni wapi. Mais bana to bana des rations ba musiciens. Combien je vous dis et je dis et je répète le 25 novembre. Bokanga date le 25, date de 25 c'est date où Yesu abotamaki. Ils ont novembre été. Et ceux qui paient, botali novembre, on a bani na ON. Non. Donc, fini la récréation. Bouzoboyo et Oumeli. Donc, la préfecture de la police, mais qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Rien du tout. Mémoire, quel mémoire? Et j'ai fait appel à toute la jeunesse de Paris. J'ai surtout à Paris. Peu importe Batana Sabino, Warrior, Spiritas, Gaulois, Osomolo Pakala. Peu importe Batana Sabino, concert ou et là concert ou celle tout la moussa culture n'a pas que c'est culture et koufi. Les collègues ben individu mo ba miyibi mo groupe mo ba tout moi qui puis dans ce bango le 25 novembre et au opération Lubilu. Ah donc au lieu bozala uni. Tozala uni na bato bazana vision ya Congo. Et dans la vision, il y a retombe la Congo. Parce que bateau la bazar la bagenda caché. On va aller à Mouko de mes joies carte qui n'est au côté de la parti politique à Mouko de Tika combat. Combattants à la partie politique. Le 24 avril 2011 chez les amis de Woti, bango tout. Basala wanangam na parole. Chef, leader. Na lobby après mission Katani. Bango tout bavanda. Aristote Soka Kotia ba image. Oui. Bango tout bavanda. Bango nyoso tout bavanda sans exception.
mutoza parole nga na silisi na kati pa émission katani boya na combat proposition ezalaka te oyebi na préfecture de Paris awa tina nde bamasa babanda kosengasenga bamanifestation awa nzoka nomona moto asengi manifestation na suka nango ake kota ono alingi azala président na Congo. Est-ce que préfecture de Paris ne moto comme ça moto président na Congo? Oyebi combien de personnes bagenda tika à peu près 450 personnes oyo balingi bakoma président na Congo. Mais c'est de l'aventure. Combat eza combat politique, eza combat contre ba musiciens. Alors, bino ba musiciens congolais, ngai na banda ko belela ngo j'ai toujours clamé haut et haut. Je l'ai toujours clamé haut que na bunela ba musicien na bunsa ba musicien. Mais to vanda na université na scène de l'université, na ba kulu tunyo surtout ba fait ça cool de ba kufa. To vanda na ba producteur et belé ya moko na ba musicien, to sola to trouver solution. Cahier de charge salima. Mais au moins, mutumo arrivé, c'est moi comme leader. Zoro ya kana combat photographe nanga. Comment comme leader? Oh, yamba kia garder du temple. Mais mutu pas ça comme garder du temple c'est moi. Missionnaire kasa zali kasa kufite. Malgré na repesa vidéo na soda mulongo. Alors bibino tu bozana sima ya Zoro. Na repesa vidéo rocha soda mulongo. Ngai na kotela mbala combien na Paris awa. Bakutana na Kalombo. Akosa bango mema bango pa Katumbi na bakulutu na mso bamenga bana bilaka pe bilomo vie na ngana alata kali puta bon na boy kotanga kombone Katumbi ayamba bango te ayo mona ngai volcan yo za charger commission politique ya SK koko yo fokutana mais avant na kende kokutana Katumbi to solo la rayet makambo no soto alo bana kende na epsa Katumbi na epa na ba photo na la kisa et mais tango ba finga na collabo alo bata ye mtu ara alo bana na kekutana Katumbi. Tant que vous finissez à collaborer, Francis Kalombo, vous devez défendre c'est moi et pas nous l'itamba image ezali. Ngai mutu na tinda kia kende, aïe Mbappé, pourquoi baron va infiltrer, parce que tu dois infiltrer, c'est moi qui est venu lui défendre. Mutu a autant azalaka wapi. Sur ce, naïe comme ça polémique na batouté. Naïe koloba na ba jeune à Paris, na bateau ni surtout balinga la bonne musique, balinga culture congolaise, boso mababiye na bino, boya you arena. Et ba jeune tout à Paris, botelima. Parce que culture na biso tozo bomango likolo ba skiver mo ba miyibi mo ba bandi mo ba liaka ba mbongo na sisi oyebi na lo baboye ba koya na discours ya collabo allié na rolinga boya na ba preuve parce que j'ai été toujours taxé ethnie ya président Pachi mais soki ko kende na sina kenda soki ko kende na sina kenda soki ko kende na sina kenda mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a guerre ya ba individu et la guerre ya ba individu te to yo zo samara mnanzila. Parce que bisoto yoki ba message ya Boketu o à lobby. Mais maman, pourquoi vous réduit l'émission na yo kitoko na Boketu na Paris? Est-ce que ça frustration comme Boketu mutabana comment na Paris? Boketu mutabana comment na Paris? Ngana yamba ye. Sali. Na raisonner tina Kinshasa. Ba betaraye awa ba betaraye na Saint-Denis na porte de la Chapelle. Nana kenaka kozwa Boketu place ba betaki. N'est-ce pas ngai? La Serge Wallace, pauvre Serge Wallace soit kufa père ton homme frère. Ba betaraye Tokani, musique ya Papa Manawara na Élysée Montmartre. 2 semaines après, ake ngobeta na matanga mo. Ba bete ya tala matila na munona ba chemise. Nana kenda ko joye, odombo témoin ngam na kenda ba bengi na ke toke to récupérer na porte de la Chapelle to siki na garde no poizwa train qui ne Paris. Siko Boketu o ngana defana malebele, o ngana yamba Boketu ko leader na ngai. Na bagage intellectuel nini wako ya mangai. Agi moins directement la action bonneté. Ya ko ba malwa. Zala quitté, ba conférence ezala quitté, Boketu à franchir interdiction. S'il te plaît, il y a quoi, il y a France. S'il te plaît, qu'on quitte ça, la terrasse. Message mon co. Non, comme me manga l'émission la polémique. Tout le monde maintenant que beaucoup mieux que ça la net jalousie. Na boy polémique. Nada na pas sa polémique. Je suis venu parler des choses sérieuses. Donc na katia combat, beaucoup interdire sous bas concerté. C'est ça que tu nous dis. Na lobby, je suis venu parler des choses sérieuses. Tout à fait. Donc tu peux répondre à cette question. Bartis c'est na biso, ba kofi est belé, ba kofi pe, ba pauvre. Donc qu'on interdire musique et ça là qui le là choc thérapeutique mo boto pesa qui na kata communauté pour interpeller batuke danger mo robota ko planer na kata Congo yebisanga au jour d'aujourd'hui congolais ni wa yebite ke ba violer za na est Congo congolais ni yebite ke ba massacre za na est Congo congolais ni yebite ke ba politicien congolais ba zo yiba mbongo congolais ni wa yebite ke ba détournement za na kata mboka congolais ni yebite ke
Et comme il y a Libye, mboka eza na matanga, mais mboka Yvonne Chaka banego yemba banzembo yemba okonza mbe okumkombo. Ye boke tu aimer l'ipsunze monene. Kaka ba makambo to bané reprocher ba musicien. Ya ba bêtise, mais ye mo pas aimer la biso, zokisa ngolo pota ale la kra. Donc na réduire comment na la personne boke tu te discours oya na weza kaka. Ba corrompre ye, ali mbongo azabo, soki ngai na zaki na besoin ko lia mbongo, mais na kenda. Parce que ma mère biologique, maman Botinga. Maman wa boti papa Tshisekedi wa Mulumba. Na maman nanga, même village Bandeko. Na ko okendit. Papi Volcan, et comme il combat Moussousou. Et là combat politique. Et là combat contre parti c'était. La spiritualité. Il y a invocation. Qu'est-ce que tu nous as ramené? Au Memela Bisso. Bala liboso moni lo non, mais les façon aux dirigeants, nazo mona neti combat ezui neti mouvement mo. Mais si le peuple congolais si un jour ou un congolais ça sanzi buzo moni buzo ngandot. Congolais quoi sanzi ba bêtise ya boketu nyo surtout sanzi buzo ba combat taba. A sanzi buzo ba bato bazana ba rien à proposer. A sanzi buzo ba bato bazo bundisa ba artiste bazo bundisa ba politicien te. Parce que combat na biso d'aller combat politique. Mboka na biso pota mo faut politique ya malunga. Bon, to beta ba politicien bazo yiba mbongo na tango bayaka wa te bokenda kolia na bango na kuzu. Bazo soma ba chaussure ya cher na ba galerie Lafayette bozo mona pe bango na bino pe bozana bango. Ngai na kanga ba photo na ba politicien congolais ngama na publier ka honte. Woni c'est na publier ka honte. Na publier ka honte po ba bateke to mona ki boy ngai mo na kanyi ngamo na publier. Na mona ki ye na solola ki na lobaki boyeboy. So que na politicien congolais moko o ya pesa ngambongo o akorompa ngai. Mais abima loba na kala kasima nani. Bomono na sala jalelo ya nani. Donc bango alibi ya makambo ya musique ekoma ke lokola bakanga ka musique bakoma ko comme ça pas ba politicien biso to kanga musique na poto yo soko sakani bona mais nabi bokata za ina anniversaire mo na Belgique awa asenga fayulu mbongo o swati nyele mbongo anniversaire soko tindité o mo ande na osala akoma ofinga fayulu. Alors bato belé ba vana diaspora bato maele bato batangi belé to que me réduire combat na la personne boketu franchement ngawa msemene ba photo nga banda welela ko kangana nga photo puis abenga ginga ikudu yemoko Volcan au moins na na Paris le ko na 16 numéro ya lobiri nga ko kotsa na buzoba na oti. Pourquoi une réponse aussi brutale? Maro potanga buzoba te nga tata mukolo le père de famille potanga buzoba ako potanga buzoba te. Alors fini la récréation, jeunesse suis à Paris la petite nanga tout ba sans microbe tout de suite au sol, il boza calme. Boso mababiye na bino. Les 25 concert egozala. Oya roboya opération Lubilo. Baza mingité. Les 25 ozala wapi? Oh, les 25 dans un terrain. Osa nini? Oh. Mais n'a encadré bateau balingi la bonne culture. N'a encadré bango dans un terrain. Les 25 dans un terrain. Et c'est 17 jours qui restent, J-17 avant le Maman, déjà prophétie de Paris, c'est à disposition. Bango bazote na ba mémoire, to avocat na bango. Ngai pe na tindi ba memo. Omoni bango tuwana. Prophétie de Paris ibi bango te. Et yebinga ko leka bango. Po ba RG nyoso tout o ba ya, o ba s'occuper na communauté congolaise ba yebinga. De 2004 jusqu'à 2023. Bango ba yebi RG o ba leka wana. O ba s'occuper na communauté congolaise ba yebi bango te. Ozana batu na simana yo. Na peuple congolais na simana ngai. Na jeunesse nyoso tout ya Paris na simana ngai. Et j'ai dit na jeunesse wana nyoso tout ya Paris na simana ngai. Peuple congolais na simana ngai. Fini la récréation. Pour musique et Kangama, il a fallu Papi Volcan à ça l'action. Il y a eu des négociations. Archevêque le Bobo, témoin. Naboy Golobapo, père son âme. Mais archevêque Ayebi, la négociation salima. Pour musique et Kangama, Papi Volcan Zalagi, petit à Charlie Mabé à la Tigre na Paris, bateau Bayebi Tigre Bayebi. Papi Volcan Zalagi, petit à Passi ministre na Paris, bateau Bayebi Passi ministre Bayebi. Papi Volcan petit à Jean-Paul Ngambe na Paris. Papi Volcan, Kouloutou Yabalé qui belé à Crimée. Bao Bayebi Crimée Bayebi. Et Crimée ne tombera jamais. Nenaloba Crimée ne se doit na Simanangaï. Oni britannique ne se doit na Simanangaï. Tchango ne se doit na Simanangaï.
ma téténio surtout lemba na bien simana parce que moi na lemba pe ya tongo tango ba o mo ba argument sur avancer comme penga na kanda musique zo bebisa bana moye bata ngai oyo na koli na lemba le poule numéro 5 pembene ndako na biso bar tout lemba na tangi na EP4 lemba sid pembene ndako na biso bar tout lemba musique betaka butu no surtout mais na d'abord réviser nini na d'abord tanga nini les gens qui ont dit que une église, tant que une église, ça n'est au PC 10, est-ce qu'on peut pas ça bon on peut ça 10%. Mais est-ce que vous sont côté maman musique on peut ça 10%, il y a ambiance, il y a peut ça 100%. Faut tes années. Il y a eu mon tout ça zoba. Il y a eu mon tout ça zoba. Alors, to bomi misala bande ko belé. Tu t'imagines mutu le roi Diego. On va aller producteur dans la communauté congolaise. Diego le roi ko teka ko na Château Rouge na ba cigarette en détail. To aider to bomi vine. Obi combien de personnes peut dire que banero lesa o banero sesa na kata kishasa. Mutu lokola nani Claude Moussaï événement. Grand producteur de la communauté congolaise. Le Claude Moussaï par terre. Dadi Bert jeune congolais azalaki na mbongo ebele ya produire artiste congolais. Mutu avec saka gala humanitaire na stade de France awa. C'est Dadi Bert. Le Dadi Bert ananine. Avant le loté. Bien José Kapesa. Producteur yaba congolais ici na Paris par terre. Manu Louvaka producteur yaba congolais ici na Paris par terre. Combien de salons yaba? Oui, j'en fais partie. Yaba to baboma ki le connaît zaki choc autotina na communauté pour ba comprendre que danger mo dans na mboka, viol les ali, crime les ali, massacre les ali, bonabo. Le congolais surtout a eu conscience. Mais ce que bandeko ni surtout baboma misala. Le so de la château d'eau, ça na congolais ça. Ngara ko mokata suki pas ivoirien. Malheureusement, dans le château d'eau, tous les Congolais, au bazagi na salon na bango. Ogi azagi na salon na château d'eau. Na château rouge na parlons pas de na salon ebelé. Mais si ko togo bo mabilo ko nyoso, likolo individu moko boye, alia ka mongone, abetra ba jenda na non, ake musala. OK. Et ce gars va mobali. Yé nenga zo ba ya leader ya biso le 25 aya na Paris. Paris ezala na maboka nani, Paris ezaya nani, so mutu akoti alinga sala ba concert na ye, il faut s'adresser à nani. Mais pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Mutu azala bo mojo luke na ba wei point. Répondre nga to ye ba to balandi ba comprendre. Au comme un niveau tu as assurer sécurité y artiste? Non, jamais on a assurer sécurité artiste. Nazo luganini. Pour après ça ngani. Na na tina na ego y artiste na tina na. Pourquoi bazo menacer? Naza na tina artiste c'était là na lobika que naza na poser ba congolais bazo ngela ba activité na bango. Naza na poser ba congolais bazo ngaba producteur puis musique na biso biso moko to go récupérer ngona maboko le musique na biso comme pas ba ivoirien ba camerounais ba nani producteur congolais moko azate. Imagine-toi bien de musique à remettre au teka kwanga. Na cigarette en détail na château d'eau. To aider les gens to bomi vinae. Donc message énergie aux OP Salelo pour un concert il y a le 25 novembre. Et là pour un concert le 25 t. Après le 25 après Batumio. Kofi on a même message. Non, na na ba vivre na kalati. Mais en tout cas là na posa otanga ba mlabika na posa kilti wana ezonga parce que batwana bazana le ko proposer ti. Na préfecture ba comment c'est kabiso. Mais bah image ça Papi Volcan ose que dénoncer musique et baby. Mais il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tant que notre bague non, et là il choc thérapeutique monte un peu ça dans la communauté pour retirer attention à Congolais surtout. Les Congolais n'y habitent que mabeta na kata Congo. Congolais n'y habitent que ba violer bassi. Congolais n'y habitent que ba de tout le monde. Tombe tané ba politicien, ba ya rawate. Ba politicien tout tendance confondue. Ba rejoindre solution. Mais tant que bino ba politicien ba yiba mbongo, ba politicien ba censé rejoindre mibeko na kata assemblée nationale. Ba politicien ba censé ya kotonga banzela, ya kotonga bopito, ba zo yiba mbongo, ba politicien na ba ye awa, ba zo yiba na ba mbongo ya ba artiste. Mais bozo tika bango bozo ba massa ba politicien wana. C'est là on a dit que non trop c'est trop. Toto be ma artiste na biso pour rien. Toto be ma culture na biso pour rien. Lelo na ba Nigeria ba leka biso. Na ba ivoirien ba leki biso pour na biso moko en motema mabe ndenge na ba bebele ba collabo mais je vous promets les 25 conseils ça
après wana pe roya egozala puis musique na biso moko to gérer musique na biso moko ba congolais to gérer musique na biso eza su mutu musuti. Là il faut aussi attention hein. Attention à nini. Biso to moni mobilisation ya ba. Attention à nini. Attention à na attention na rosala ya nani. Pona obanga nani. Obanga mutute. Oh mais yebisanga na ba combattant oyo zotanga na moni mobilisation. Attention na rosala na nani pona obanga nani. Maître Baina ba yé en renfort ba wuti Londres. Maître Baina na Londres wana ndeko. En renfort. Wana ndete ya tena sola na ya na Londres. Reza mama Paris. Donc makambo à Paris ba tuba ko. Biso ba to Paris to kotikala na ngwa. Ba ndeko batikana na bamboka na bango. Papi Volcan, yo moko za père de famille. So il lobby grand garçon na yo ou jeune fille alinga kene concert. Mais na rotika kende okangani parce que bana biso ba yoka ba musique ona bandako. Pourquoi tout ça la hypocrisie? Na ba voiture ba ndeko bele ba yoka onga na yoka lwambwa. Na yoka ka banzima wa fia na kala mais o nyoso do na yoka na ngango te. Ata na zoka lwambwa na yoka musique nini? Tant na yoka pongo love na yoka fe lutumba na yoka musique nini? Hein? En tout cas, to bomi culture na biso. Et ba mélomanie surtout balingara la bonne culture congolaise boya na simananga tozo solution préfecture wana to rokende na bino solution ozwa makuna bakosa bino te to yebi na yebi GDG et na yako boma mitu wana fini la récréation. Voilà, c'était Papi Volcan Waya qui copie sa message aux acquis très remonté les lots très révoltés message nayo vraiment. Je pense que Eyo Camille. Mais baba tu ba ebelo ba lingité. Tozaki na ba jeune moko ba benga ba impère. Impère na Kinshasa. Ba impère wana ba beta ba nzembo pour la conscientiser nini to salite ba petona ba yemba ba petona ba yena potowa. Ni botika bango ba yemba po pesa bango chance. Kaka bango na ba yote impère go beta te impère mais kasi nzembo ba kenaka kuna silika kati. Yazala pour impère na ngai. Koko na simana yo impère akenda kuna ba triquer na Belgique. Tant ba triquer zonga silicate. Mais là qui pas passer date ya nini ya retraite na combat. Oui. Parce que combien za na retraite té. Combien faut que ne ti na suka au bout jusqu'au bout. Au atteindre l'objectif, au fixer pour na yo. Au tracer nzela pour na bano ba wena. Mais il y en a eu au tika le 23 décembre. Au tika le 23 décembre retraite malamu na ye akende kopema. Yo continuer combat. Mais combattant malgré bah retomber aux oies après cette émission. Retomber à nini? Pour nous banga nani? Retomber à nini? Mais na so sabino na clair. Est-ce que bi comme on mbangu mbombo. Mbangu mbombo. To so go kende na pouvoir wana na kena bino mama o ya botanga. Na mama o aboti. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, même village bandeko. Ah bon, moni. Mais na kenda te? Naza awat. Ah, omoni ni ngano to za awat. Qui se dit que mais tout to sali be mission na yo awa. Ba vérité on a lobi Tshisekedi. Le condamnant. Et là qui rekumisa non. Bozo ba mission na nganyo surtout. Bosi bo mona na beteli Félix Jalelo. To na kumisi non parce que na idéal na conviction. Combat to bundagi na papa na e. Iza auto to mona. Impère baya awa bango kaka wana babundisi impère mais impère wana kasi bolo ba musicien bo beta banzemo nini bola musabatu bona bo impère e beta banzemo nini to salite ba lobi nyonso to bagolo bana mboka wana baye awa batelemi sur impère wana bo beta te alors si c'est na bengi ba vrai koko bana bilaka pe bilembo koko nzai po kombo ekatana na Paris koko nzai fala gazala po kombo ekatana na Paris koko triple fala gazala pour combo kata na Paris Coco Casse il fallait gazala Kirtis Mina il fallait gazala Teddy Congo il fallait gazala Bassa Congo il fallait gazala Barabas il fallait gazala Ntingi il fallait gazala Pacheli Mikobi il fallait gazala bato dans la casier judiciaire et beba pour na combat oyo alors ba casier judiciaire bandeko na ba biso nyo surtout et beba pour opportuniste mo baya baba na osara na combat. Comme ça, combat politique, combat économique contre les artistes et musiciens. J'ai dit non. Novembre, Bandarana NO, Nabaxi N. J'ai dit non. Papi Volcan, ici on est sur vérité au pouvoir. Est-ce que la menace
au gouvernement français à Sali, au refoulé bino, au longola mikanda na bino, au voilà. Maman ngai kase judiciaire na ngai ese beba. Alors na rolinga te ba jeune ba oya na sima pe ba kase judiciaire na bango beba. Un vrai général abattre la raba troupe mais abattre la raba soldat na exposer ba soldati. A exposer ba soldati. Ba jeune ba na mayele bo comprendre. Yo mutoko ya ona keko boto la perigi, na keko iba, na keko tumba ba disposition ba zukuna. Ah Kamunuko, na lobaki te. Na lobaki te. Et muto bo mona ke na ola na cimetière ba juif, bo mona ekuna te. Le 25 novembre. Bo mona ete aye na robata mazala na interdiction cha makolo aye na robata ma. Bo mona ete. Ba mususu ba ba soki France nini? Front populaire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui là, les 25 vous ne les verrez plus. Très bien. C'était le message de Papi Volcan. Aya qui copie sa message na epona concert. Il y a le 25 novembre. Il y a Fali Poupa. Voilà. À lobby clairement que concert et Kozala. Bah j'aime mieux surtout à Paris. Battez-vous pour notre culture. Bango baza na monopole ya violence te. Soki violence, bino pe bolak sa bango violence. Défendez-vous, battez-vous. Bogoti là, moi groupuscule ya d'individus moté, baba na rosarana bino, baba na manipuler batman, nabi il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Warrior, Spiritas, Gaulois, Ngando, soki wazekwara, soki nani, bino nyonso tubo telema po bo sauver culture oyo. Eza makamte ko musicien songolo pakala. Naza mutu ya musicien moko te, mais nazo défendre ce que ba musicien po ba kufi pauvre belé. Très bien. Donc fini la récréation. Et plus rien ne sera comme avant. Très bien. Il reste encore 2 semaines avant le concert. Aux à la patriote, aux à la combattant, aux à la politicien, aux à la artiste, aux à la fanatique. Le plateau de Solo La Vérité, c'est le vôtre. N'hésitez pas, droit de réponse et Zayabino, numéro s'affiche en bas de cet écran. Appelez-nous, on vous recevra sur l'une de nos émissions. Sentez-vous libre pour répondre aussi en commentaire, pour partager cette émission. Batouba Yoka, message au Papi Volcan Yeko Pesa Lelo en toute urgence. Et na robanaroya go répondre pekaka ti le 25 na rozalakaka. Na rolobakaka, jusqu'à ce que le peuple na biso a telema. Parce que trop, c'est trop. Na oki mususu azoloba, na tonga ndaku na mbandaka, na musala nini yo sala na poto poto ndaku na mbandaka. Nene, et puis comment na so ba bossa diteke, musenze lo waso kokwa finga ki biso likola ba ventire na yona. Etango lo waso kokko kutu ve na bino nani o tata mukolo azolela ve. Ngana pezo kwa conseil za mukolo. Ngana alianga ndo. Conseil, il y a un temps qu'il y a un gando. Moi, je suis allé à la douche. 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 Je suis allé déjà à la public. Je suis star. Star allé à la bonne. Moi, je suis allé à la douche. Je suis allé à la douche. Je suis allé à la Samboula. Je suis allé à la Samboula. Je suis allé à la plage. Et je suis allé à la douche. Viens de tenir un message, Makamnangai, au télémago, Missaï Mukila, Yayu Arena, Nengo, Missa Mukila, mais est-ce que c'est normal? N'a abondé la partie, c'est congolais, n'a abondé la haute, n'a abondé la paix, Moutoua Yayu Arena. N'a négé que, t'as sauvé culture, parce que, bah, ventiler, bah, limbon, trop, et puis, t'as s'attaqué, les politiciens. Pour bango, nous, babou mamboka. Laurent Sokoko ngai na ba musique eza manipulation bazo sala bon po boto batba Laurent Sokoko la bien te makamote Laurent Sokoko va na soda cimetière na Angola kasi makamo yo ngapesi kasi mutunete ba solo la gaga ya va na premier cimetière na Angola mutune pa na cimetière ya ba Yuda ayerolela ba ventire bande aventure. Fini la récréation, plus rien ne sera comme avant. Est-ce que vous avez des salutations, des remerciements au PSA avant de rendre antenne? Remerciement, on peut ça na base gare du Nord. On a un petit nanga base gare du Nord tout, pas salutation place Bazali. La bosanité crime ne tombera jamais. Petit nanga MP Dari, Maître Toro, Rize Bonanzo, Patin, Kalashi Moufinu à Paris, Patrick Isaï, Kibomango. Donc criminel surtout quoi, criminel surtout sans oublier bah vient dans tout ya Oni britannique. Oh moi na matete yu malati.
osakani pe na kobuko kingo pe na ceinture rebu o mwana matete ya tongo salutation na salon de coiffure Mingu chez Bijojo na Limoges na bosanité Diamaka Songo le grec noir to kutanaka na yu arenat boya na yu arena